Bon, toyambi ya na tigre awa na ya na feli alobi bango nyonso bauta papa moko mama moko ya na mwasi toza na ndako na Paris. Mbote yaya. Mbote papa. Boni santé. Santé bien Angola nzambe ndeka kozomona. Loba mwa makasi parce que DJ Elon azo kolanda yo, passer Ricky Manito azo kolanda yo et puis parti bo fonda azo kolanda yo, toza bel bien wapi. Na Paris papa. Alors yo se présenter na Ozanan. Naza ya Feli Tigre. Bongo oyo mususu azaki mobala Karine wana mususu nani? Senti? Oui, Senti. Senti asa mwana biso, mwana mama leki na biso propre. Donc Karine a mélangé bango mbale, so ngo babo. Kasi po asa poubelle? Po asa poubelle yango mélanger bango? Bongo tango ye Senti. Pasile na Karine. Yende gono fa Feli. Amona te ke abimaki na Senti. Et bon e Karine ebite ke Feli na centimètre basa bandeko. Ayebi? Tango yozo mata ananda kunanga bokuta ina na inase. Bokuta ina na centimètre te. Papa. Azande kunanga iki kotalanga. Karine aza poubelle yango ana zo mélanger. Donc yango bobo libala wana. Non, libala ya Karine leki nanga, biso toyebi mamba libala te. Karine mutazaki na posa ya kobala mobali. E bongaka luka biso ba famille mobali to sa il est fartir. Po mwana biso atikala ko proposer Karine libala te. Ezalaki ke azuye basa la clip ndenge ezalaka. Après Karine a komisango libala ndenge moni a komisango wana. Mais loko azaki na posa ya kobala mobali fala ya ko luka biso netinga na ngana sela nanga ye fartir. Abali ye, mais ya sali makamna ye moko ba programme na ye moko affiché tina date ye moko ya kokende ko bala mobile. 5 famille ba ye ba biso toza ba famille azobate na na kondimelo kwa bongo. Sentina centimètre na Feli relation na bango siko na micho nde basangisi mwasi moko ezandeni ekendeni baza bango bien. Baza ba yana leki ba otikala ko kabwana te mutazazo beza mwasi bango baza bandeko. Baza ba mama oya bo mama na biso na mama ba centimètre baza mama moko papa toza koko moko na centimètre de to ko kabona pona poubelle à Karine to ko kabona te papa lobini papa biso tala mamba ba internet te ba yebi eloko te nga na yebi pona talaka yango nazo senga na ba chinois na ba chinoise ba s'abonner na page nanga de ba ozo ba nouvelle bien mamba bien ya Karine tout to la sabango nani vrai face ya Karine kuna page na Ours TV. Oui, yango na papa. Merci beaucoup. Alors maman, zala bina clair. Parce que makambo komi bina to komo mo ngolo la moi kindoki mo ekoti na kati. Siko awa do pona kaka Senti nga zalaka na Karine yango Feli alandaki pona biloko na ou bien tango Senti anda obima na Karine ano bisa ndeko na mwasi ke ndeko na mbali ke te Karine nga bunga makambo kitaka yango Feli ke nego mego bendini. Bon na ebite masoni ba banda ko sola entre bango mbalenga na ebite eloko nga na ebika ke Karine aki ko senga Felipo ke a aidé na clip onga na yebi yangwana bon le reste makamsusu nga na ebite na ndenge pe ya komisango libala. Mais boyebi ke azalaki quand même mobile na ya azalaki quand même mwasi ya centimètre. Bino boyebaka. Neti nga na yebaka na ngate na yeko yeba ngoka siko ndenge ba mambo ebimi na réseaux sociaux nga na yeba na ngate po ndenge Karine azaki na kini nga nazaki na kini te de mambo tu ndenge leka kuna nga na yebite na yeko yeba ngoka siko na ndenge centimètre yeko expliquer nga na yebi na ngate na yeba kite do centimètre de bossa zaki na ndako te tanga vu Feli na ndako yon Karine na déménager epa na yeo epa na bango en tout cas na comprendre que c'est bien centimètre azaki ko bimana Karine. Karine akende pas centimètre te. Mais lelo yo Karine akomo bimana Feli ndeko ya centimètre. Karine a déménagé longo Belgique a etina ndako ya ndeko ya centimètre Feli. Do centimètre azalaki na incapable. Non centimètre na Karine bazaki bolingo na kin. Senti azaki kofana na France na Nantes na bite soko yebi ville à Nantes. Centimètre za kofanda kuna Karine azaki na kini baneko kende ko kutana na kini mais tant déjà Karine a poto déjà na centimètre basi basila na ki centimètre ko bana mwasi na mamu na ebite soko yebi ba ko ba mwasi ne mamu ko to ko bota na pesi ba mbote place baza so conseil yo pesa na deleki na yo wana centimètre na Feli
nana conseil ya opesa bango te omoi te ke feli asaleli ki mobala po bakoma oleka nzela moko tout le temps toyebi te lemso mpe mama kote kuna mpe baleka mpe so na feli te balekaki kaka na Karine mpo aza poubelle ndenge eza boye mpe mwana oyo ozomona na bafoto nazobokola mwana tigre lobi mpe olekaka wana seke poubelle anga eza solo kitoko te o solo kitoko te oyebi ke poubelle oyo ya Karine eza ya solo mabe epanza na mboka mobimba me bato yango wana bandinzi bazolanda yango oui yango wana baleki no mpe baza bapoubelle te bango baa bapoubelle te bango baza nde sikoyo biloko baki kobwaka na poubelle ye aza poubelle siko bango nde baya biloko baki kobwaka na kati ya poubelle balie mpe biloko yango te babwaki balie te baso te mpo soki baliaki alingaka fana na Karine lokwa bengani Karine lokwa mbwa yo mona pi bozana mobali me mobali atikala kozwa ata foto no ata moke te atia na page na ye atiaka foto ya mwasi na ye mama bana na ye apo kolobani eza bolingo afa kute koma boye mpo aza zoba aza mayele te yo beneko papa soki azolobani mobali na yo parce que bapropos teni na yo ezokasama olingaki Karine te eza question te ke nalingaki Karine te poko otika te abala ndeko na yo te mutu lokwa Karine mutu oyo aza bien éduqué bakolinga te ke mutu abala Karine mutu moko te akolinga Karine aza mwana moko aza na éducation te Karine ndenge aza boye aza mwana moko boye aza na ndoki tala nanu Karine abima na bedingwe abima do noki kotanga te po nana ntina kutu tala nanu kaka vie ya Karine papa nini na mama nini na famille nini oyo bakolinga pe yake mwana na bango abala Karine o soit disant mwana mama pasteur est-ce que ye mama ya Karine tango azwaki penza boti Karine alakisa Karine vite Alexa Karine ko vivre na bato Alexa Karine ne mama na ye Karine lokwa ye azwaki mbongo ya kobengisa Karine na poto te Karine amikati nzoto na enda mnamde bato bakata ba morceau likayebu na wenze bazoteka ti aye ko se retrouver na poto mama moni mwana na yo eloko liboso alingaka sala nini ye mama Karine alingaka fanta mwana ni Alexa bi mwana nga nazoki mbongo obengisa te moseni makasi na moko na kindumba na moko komiso na poto tala awa basala ka boy eza ya mwana te ofinge ndumba te parce que abimaki mpe na bandeko na yo asepelisaki bango afuli bango mpo bayebanaki na bango te bandeko na yo leki nanga deja ya mobali Feli asayebanaki deja bandaka la po azalaki deja producteur ayebanaki deja na bamusicien ebele avaki ayebana na Karine asayebanaki peut-être mosusu oyebi ete me bato nyonso to baza na kati ya milie bayebi ye leki nanga mpe centimètre asa deja mutu mpe asa yebana deja asa deja musicien na kati ya Nantes ya na mutu moko to kotuna ata mwana abotami lelo ayebi centimètre donc basa deja bato basi bayebana mais balobi na makambo héritier watana baza na sima ye mutu atindi bango centimètre abamba Karine atindi mpe Feli abamba Karine yo kolobani mpona bato baolanda yo bon en tout cas mambo nga nani loko oloba te po na sola na héritier te na ebite so eza solo so eza lokuta na kokotsa na kacha mambo te po Feli alobi eza ndeko na bino héritier za ndeko na biso te biso toza bato bandundu héritier za muluba toke kokutalela na kindeko wapi baza nde bakamaradi ya Feli me baza bandeko na biso te conseil ni yo pesa na Karine na bachinois na bana membre na conseil pesa bango te baya kosabone na page nanga yango lo no senga bango mais conseil on oki kopesa Karine aza mutu mobo ifo luka papa moko o deja sabota bana na ye azaka na mwasi te aza pe na mokanda na ye de Karine akende basala mariage po Karine akobota lisusu te yo za nzambe asa comme deja na âge ya ménopause Karine aza soso ya mboka mobali aotikala kotia maki te de ndenge eza wana deja Karine faluka deja papa moko o asa bota asa susu na posa ya bana te aka na posa mwasi moko amema ye ntina liwa na ye donc azwi Karine basali mariage apesi mokanda bafandi so Karine adui yo akobeta yo mabe apo makambo yo ozoloba otina bale news olobi trop Karine nde eza boye bana mokili bana na série ya Adam na Eva ti ndenge ya osuka na basérie na biso Karine aotikala obetanga te yo nene na obeta moninga na obeta Karine lokwa banu na boti na so kutu na zuye ekozala bien po na longole na makolo no eza ya kovimba na mai nyonso to eza na makolo na ye na meka kolongwa longole tela mwana mosi lokwa Karine alataka numéro ya sapatu 45 de elongi ya basi nzoto ya mibali nzama pambola yo merci papa propos tennis ça n'engage que mon notaire. Abonnez-vous massivement à CongoKimia TV.com. Merci Arsène et Botango et maman Mireille Tchèque.